Il y a un fallu ça les faut ba no futa ba journaliste pour ba changer ba département. Donc ils ont reconnaissance ba tout le balongo les reconnaissance ba tango ba remplaçant na place qui ingratitude, c'est là où moi je dis que la tête du pays est malade. Est-ce que na lo bon? Ata so ba katelo le monte to yebi mais au moins tika lo bana ralenti. Ils ont frappé azwaki. Ils ont frappé azwaki atala mutu ba mese bombe na kimokolo. Yo monta lo bana ralenti. Yango na lobby ken ya osala kutu bongo te déjà yeso ayo lo makambo faire ese kalinga falite ken ça fort oluka mambo kenele protocole makambo kota wana yo fa sola ka fali ozo déjà obenga wera papa ba circle base mais ate ke pona soki pression to ko banga wera déjà 600 makambo tu batu ba bangelaka. Si moi je passe à la télé, moi j'entends mon émission, moi c'est le tirement, je n'ai passé pendant les cas. Ça veut dire que oui, ça bras de faire une affaire été. Au moment où Ken piano, Azam maman n'a mouru et la musique y a fait. Et puis Mikolo to comment bengue Gaulois D. Ezana pardon, chacun portera sa propre charge. Yo moko yeba nini osala kina nini osala nini ezozanga. Asani tout le monde a pu falloir ngabeta kofi pas beta na libanda. Il dérange bango te. Mais ce que c'est un bon wenge, oya na ben jirte, il faut comprendre que la musique maman les alara. Musique dépend na papa tout mon ati. Musique est kola raté me bakisa maka. Et pe qui s'était sauf faire beta les 24 batu musu ba beta te pour faire beta alara te. Est-ce que wera dépend de faire rigola? Non. Faire aussi dépend pas de wera son. C'est que tout le babanani ba un esprit banani baba sans esprit. So yé et comme il y a ben silte, il y a ben jir. Et puis na nanga comme il y a ben jir na ben silte. Ce qui pena to zaki na date na mukolo anto ngato betango. Fali na kofi ba beta mukolo monte. Ba beta mukolo. Do bangwana ba yebi ne ba finga ba tote. Bango ba ken kutu mtafali a lobby. Njoka nde ken na resepela ka jamais stade affaire etonda. C'est impossible. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongi Saki Daniele Nalibula Bakosi. Merci à vous, nos fidèles internautes qui nous suivez partout dans le monde. Un grand merci beaucoup vraiment à vous. Un grand merci aussi à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à toi, ça arrive Mbala derrière la caméra, pourquoi pas, à Jordan, à la régie finale. Merci à vous aussi, celui qu'on appelle Charlie Boutique, Charlie Louboulou, Sombi Palais,
le sel à billard Nakata Galatasaray, et pourquoi pas aussi na Raouli, ton prince de diamant, Motema Karine Biassa, sponsor Nabiso. Un grand merci aussi à Jolili Atal Enchéré, non, c'est pourquoi pas. Ve Nabiso, Bazo Simba Masolo Mikolo, surtout Nakati à Londres. Coco Mutombo, Madera Uomo, n'appelle un grand merci. Joseph Moupatibi, maître Joseph Moupatibi, Babi, le vétéran de la SAP, n'appelle Bambote. Donc, tout le monde a Titan, le parallélo, vous avez vraiment ébélé. Émission n'a nos couloirs vérité, boebi que biso tozarana pour na solo la masolo tali culture et surtout actualité sur internet. Peggy Titan le parallèle to la lagi to la muka ki bomoni mabutu nenge le kanagi lobby vraiment les lots obi que tête to à la cimaté parce que on est là pour communiquer informer parce que biso tozarana rapport na opé sa valeur na culture yambora na biso. Donc Peggy Titan le parallèle reçoit pour vous pour la toute première fois na couloir de vérité Odi le mandaka Nzambe. Odile Manzaka, moi si Nzambe, funa suki sarabongo parce que vena ngai Koko Mutombo, Madera wo mwazo lela mabe, vena ngai pe Joseph Moupati Bibalobi, yé babé ngake mingi azali wana vétéran de la SAP babaki luka Odile Manzaka parce que biso en Europe, biso en Schengen, to préférera to lingara makati parce que il défend vraiment les solo yango couleur ya wenge, il y a défendre yango parce que il parle très mieux que les autres. Odile Manzaka, moi si Nzambe, CPI à ma maman. Donc, merci infiniment à toi, Patin. Fabrice qui t'envoie au parking à Badjogo. Je te salue déjà passant avant de s'annoncer. Donc, il est là par rapport à Game. Fabrice qui t'envoie au parking à Badjogo. Est-ce que Bassoin est mis en place à Jonathan Bolingui, un bon joueur de mon pays. Et je te salue à passant. Et pourquoi pas millionnaire en kilote, Oscar Maritou. Donc, on t'appelle ça Odile Manzaka Valère, ainsi qu'à 13 ans pour Touya Gaga. On te salue, malgré Makambutu, la famille sacrée. Donc, ainsi que René Makondele, le passeport diplomatique de séjour, quoi. Pourquoi pas la paix en beauté et pas Élisée Bokota, Bokotaskan, mon général, bien baptisé chez le roi de la forêt. Eloise. Donc, tu peux s'en beauté, Makasi. Par rapport à Game, oh, mon top, ça veut dire que Lelo, Eloise, mon patasse, donc maman Nexosena Gladi, Eloise, mon patasse, maman Nexosena Gladi. Il y a plus tout le monde que j'étais salé à passant. Merci pour na œuvre, na monaki, ya moto, et pour Kapaya Guy Basket, double continent, 1 million de commis, ya Guy Basket, et à Patrick Negro. Merci beaucoup à toi, Peggy Titan. Mais faut y aller, toza mon tour, là, on a plutôt siko, une place toza awa, wazola, tu dis les manzaka lobby, ayokaki, Batoba la moto cette fois-ci le patron de la patron il s'appelle Nico Kai. Après le formateur de l'air après patron. C'est là. Miki Linabi. Oui bien. Vous êtes absente hein. T'es absente. T'es absente. On ne voyage pas. On ne voyage pas. On ne voyage pas pour voyager. Voilà. Le patron de l'air patron Nico Kai. Donc le patron de l'air patron s'appelle Nico Kai. On te salue à Parfum Zola depuis Paris Salam Nayo et pourquoi pas Cosmos yo yebi ya moto donc to peso Salam mais si que pas à na Luanda wana ya moto Cosmos Kakesi to peso Bambote et le force par rapport à Game. Peggy Titan tozato pendant que ça se passe comme ça en mode yo côté vraiment je suis en train de tu fais la différence donc le lofo balia kali papa yoji parce que na lo baba le kanga na kutina mibali mena bilambati donc na bi ke batu bazelengai balebele na balondra wana donc mais na loba déjà il moko c'est pas tout le voyage à Wenge musique à maison mère que Odile Manzaka a rokende ou relaxa déjà bolingo vers batu tout ba fanatique Odile Manzaka donc ou voyager na business class et puis na jet privé même balo dit que Ozaki vraiment mérité parce que parlons directement de maison mère malgré que non pendant beaucoup d'absence naïta Schengen Odile Manzaka aujourd'hui tout le monde reconnaît que tu es parmi des combattantes de maison mère. Oh les lozo émergé makasi mais par rapport à la fan ya Wenge ne bazaki na Londres wana banek aux la ta présence les lozo yi tant yo monaki Wenge zongaki au pesa bango bilan ni non bilan ezaki vraiment normal parce que ezalaki au moins eloko oyo dérange eza eloko oyo ebité yango moto loba minda ko vanda raté moi ba moi esike tangara ezate nga loba eloko si la raté ba oui la raté nga na boulangerie jamais na coller la païne le roi de la forêt c'est mon père c'est mon papa donc voilà là-bas moi je pas les sanctions les aloba dans vidéo na Guinée a voyager nanga selon ba programme nanga nga Odile Manzaka lelo na zatende ti muto mo na ka ke ba ko yebisa muto yaka aino
déjà au monde na milliers ya ba star na zalati na kina matanga te mko bakundaka na kina boîte te na mela alcool te donc je suis mon ndenge morobo donc pour na vivre nanga faut comprendre ngamba lebele quoi papi ka kol sebondo batu ba comprendre dio na bisote ayebi kinga ni ayebi famille nga bien kina zala ba bersanga trop donc nazara mo capricieuse na mutu na silika pa pamba et puis na message ko kangisa batu ba binemi parce que ya comprendre nga bongo na ko kangisa nemi mona ayepe na sisi yango donc motema ya ligne d'énergie c'est un peu ça. On ne voyage pas pour voyager. Le roi de la forêt, c'est mon papa. Ma maman, c'est déjà mon pata que je salue. Ainsi qu'avec Josengiama et Gladi. Donc, on a autant que Boaka Eloise Mopatas. Il y a Botaba, na pesa ba combo. Il y a ba José. Donc, na plutôt pesa ba salam. Peki titanga ba tu base de langa te na makambo ko déranger mokili non. Base de langa na mambo c'est pesa ba. Est-ce que toi qui es bien? Toi qui es bien. Merci le quoi toi qui es bien. Est-ce que on a pe na bokebi? Déjà faut que bon séjour à toi au pays à Christian Bopat et les référendums nanga. Bon séjour au pays, na mabele, basalam na oyaya et Harry Sentambo de retour au pays, bon séjour. Il y a Epina pour un stade de martyr, il y a fait rigola, Harry Sentambo et pourquoi pas Hardy Tobe, papa Mayangani, j'étais sali. Comprends? Donc base de la Odi les mandats analyse sur soukane batalarae et pas où est Ranalobara. Je parle les sanctions. Le roi de la forêt c'est mon logo. Là-bas c'est Ezanda Kunabiso. Tant pour ça on a l'opé men artiste. On a petit à le roi de la forêt. On a la musique qui n'a c'est plus la nango. Mais le son a comment défendre la couleur parce que imposable il faut la vérité. Voilà. Le leçon a comment défendre le roi de la forêt, c'est le mot qu'on appelle Soba Salam. Donc le leçon a comment défendre la couleur le roi de la forêt parce que tu as batoka ba parfum zola au bazar na wenge ba vient na bisopé. Donc ba parfum zola oh ils dit les mandats quand tout le monde appelle que le roi de la forêt ça la banzembo na insalubrité à les caractères à déranger mutu à côté rappeler na ba polémique inutilité à zape muta ba biosité et le kola yé muta yema ba Ali Maimona. Donc senga ki siko faut odi les mandaka aya ala kisabatu qui est ensemble. Mutna mutu we ensemble na biso to baka bidin twelu bidin pelu bidin twelu bidin pele luka bidin dambilu mushindu moi. Donc mutna mutu ça veut dire mutuna mutu bako pese nyama mutna mutaye bandenge aolambelango muso cha mwamba muso ta mafuta dit couleur à le roi de la forêt zali. Ngana sala part nanga n'a pas permis na we ensemble to sala contraté à mamba voyage non. Si il veut voyager avec odi les mandaka eza projet na. Soga za posati nanga na voyage eza soki ya lingi mais c'est pas forcément. Donc biso to pousa na pembe na artiste pour na savoir faire na bango et plutôt pour sango ekende liboso nga na koza na des fanatiques na 504 à le roi de la forêt et puis c'est comme le roi na ba 7 6 voilà net to pousa na pembe na artiste. Donc ce comme appelle ma voyage c'est parce que to za rappel na ba fanatique o bayo ka odi le manzaka Condor 13 CP ya mboka lito ya mokonzi alingi pa mona podi le manzaka na wana mbale bela kolata kimono na moi à comprendre oh neni wera kolo baka morote mais moi c'est moi a stitira ngomba mona kimono oh nga na muta ba stratégie déjà lelo na sa vidéo na 2011 aloba mobile azara fidélité mobile a cause na moi c'est morote bando lingana mobile no yoka te ka déranger moi c'est Angela c'est un PD c'est bon on dit les manzaka 2011 jusqu'aujourd'hui en succès ça veut dire idéologie na ngane na za nango pour muta comprendre ngo za mondenge mobo. Donc côté nanga ma voyage na le roi de la forêt déjà na kenana voyage na jet privé là je dis et je précise. Et puis, il y a maloba te ba mona ke na voyage na wera na jet privé et puis la business class parce que tant ba tu ba yaki ba kanza ko eloko ba ko kangina ba kolo yango wana pona bilambo ya des téléphones j'ai des téléphones na ba mbongo belé eza ah j'ai flip 4 eza da mbongo voyage iPhone 14 Pro Max j'ai flip 4 et ça mon voyage donc c'est pas des voyages oh déranger au dit là lobela oui en santé jamais natika la 100 fois 1 million de fois et pas nga oui c'est mon logo si tu touches je vais passer retoucher donc nga ba tukutu batala te ko dit les manzaka kete non et pas nga maman parce que ezanda kuna biso na ko voyager penga moko so le roi de la forêt na mère bandimi donc nanga mais na zape na ba mukambo na sala on a futa rapé bat et c'est nga fona zape instantané voilà. OK. Oui, c'est ton logo sur le Odile Manzako ça va valeur. Est-ce que yebi ke to vantana moto papi choka sunga ku suprême papa na Natasha akolanda biso neto za a ya zara mingi so moni na Flavie panda garçon shopping pembeni wana ka so glissé muke omoni ya Pablo Escobar Kabila na Afrique du Sud et siko to ke beta concert kala mingi te akolongwa wana to ke maman na mboka ya président Lengos VIP on appelle si bambote makasi pas mon papa chéri président d'homme na Lille je te salue donc voilà. Ce que vous avez fait, valeur et wera, ba qualité à la musique à Congo, wera sala. Odile Manzaka, je suis avec toi présent.
na lobby bongo parce que batonde ba bossa na makambo belé na musique à Congo Odile Manzaka to ano présent CPI ya mboka soko biozongisa bato na rappel oko rappeler bato so toza mboka monde ti ya boye toyebi na biso ke vi na biso Lumumba kufela mwasi babenga héros national mais biso pe totalaki en attendant normal so totia héros de banzele et non héros national toza da na mboka mwa problème to na mboka mwa bakangi mundele auti libanda babenge kombo Jamal to bandola na procès ti esila to mona place azong sambongo te to kaka 5 constitution biso totala to na mboka mwa muta abundele eloko yemo ayebi ndenga osuksango te c'est que combien faut bakobosa na savoir faire à mutu te to na mbongo ba corrompre bato po baboma bato imagine to mboka monde ti aboye mbo ali ya mwana bato pe ba otala mbo ali ya mwana oyebi yango te merci beaucoup to na mboka monde ti aboye Singapour ko boma 1 million de personnes pe lobi babongisi na bango ngote donc c'est que to na ba promesse belé avant que to ba no koma na auto za na ngwana ya minene na ngwana mbo komo ali ya mwana ndeni ça veut dire balinga balakisa biso lo couleur mo boye o toza na ngomba lebele to na mboka mo au nom de Jésus mu seleketa bimi mutu na nzoto mais léopard o koko bimate OK de mom nene wana to na mboka mo bovanda bo ba publier ba pasteur o biso to bangaka ba représenter nzambe ba publier ba mitakala bodi le manzaka mitakala bimite to na mboka mo eza ya dodan vous comprenez donc même remorque koko mata na mboko te mboka mo ba ko lia loso na tongo ba voter mutu pona loso ba voter mutu pona polo lobi mutu mso akoti o azaki wana batalite nini bazanga ki po basenga na o akoti asala bango bakoma zongse na réflexion o azalaki or au moment change de batu na mboka cela veut dire po bango ba yela biso un plus na o tozangaki mais mboka ba osenga biso so ba zongsa soka na makambo so otali mboko bi omona ke tozonga ka toujours na likamo bomona peut-être kuluna na kati mutu te mais soda bete munduki na likolo babosani ke o ye pasali wana ko sama te po apprendre pe batu msu ba moni c'est que loko nyonso basola ngo un kulu na lelo guerre pe kokota na mboka minduke tikali mibale soka za orienté akobunda pe na l'échelle to gagner mboka bongo te cela veut dire tout le monde est important, tout le monde est utile parce que so na mboka ndeta mamtu na lobby so sala analyse nango za munene mingi mais so to bito développer to kene lobby to aussi ça te to na mboka batu bana réflexion ba lebelete mutayo yemba ndeta na orchestre dit le manzaka lobby na travailler pour nos dire mais tango longo lobby c'est que kene pe na dire pour ya ko travailler pour nos dire mais ndeni olongo ke na yo OK ça makamso cela veut dire oya kinde pour mi se travailler pegi titana lingaka yo est-ce que to kende bien to kende très bien mutu mo azana orchestre mutu azo yemba mbale bela kuti déjà orchestre na basala aya bando yemba c'est kazo yeko azo apprendre parce que soko yebaki mbala moko oleka pa mutu te est-ce que to kende bien OK bien soko yebaki mbala moko yemba pe nini olinga ozala oleka pa mutu te c'est que yo moko pena faut opumba na mapapu na moko mais au moment où tu es passé chez quelqu'un pour apprendre et loco cela veut dire qu'il faut être seulement reconnaissant. Donc, et ça, reconnaissance, les reconnaissance, remplaçant la place qui est ingratitude, c'est là où moi je dis que la tête du pays est malade. La personne analyse, développer, on a mon mais pour comprendre que tout ça, il y a des difficultés. Moi, je suis un maman qui a bataille. Moi, je suis un kilo, tozala mboko to vandaka boye bato ba filmer nganga na TV aosa publicité ki ndoki ba kombata ba telemeli te mais bato obeta musique po bande ko na bango ba kota loso na fufu ba telemeli bango est-ce que to kende bien OK bien Dieu manzaka c'est que so ba boy savoir faire ya tant sur le roi d'Afrique ko déranger bisoté pour déjà ba comprendre que muto aosa kisi on na TV azo apprendre bato msuki ndoki pe ya oyeba parce que bato msuki bato lelo bato bakoma na chombo ovandi bo muto alo ba kina $100,000 yebisango boyo kendeni na miti oke na posa en crise so ba so bon maman no sala ngote mais bo ba noté mais na no bata bongo te botiki bango baté ya batu kindoki bondeni là ça doke bien to za na mboko ba pasteur ba publier ba mais ba na sanction te mais mitaka na bango ebima or que ça et ko sala maté et bandela mapoani parce que za na sanction te donc c'est comme si mboka mo za makoliko mutu na se soit mutu na se makolikolo nde kongoza yango moni muta yembe pa mutu lobi akio fingane mutango abosani ke mukolo mo mutu wana nde mutazaki na kombo po yolata oyo zali alobaka na obisa encore yango moni biso tant batu bayaka koloba pona wera et dérangera biso te po to yebike même si en bien ou en mal on parlera toujours de le roi de la forêt parce que il a fait la République démocratique à musique lelo si on parle de la musique aujourd'hui au moment casser des bons chanteurs et des grands chanteurs ba classer la nga wera ti nga loba wera na nga sona bete na winner na kata papier te
parce que c'est mon tour les la lobana la longo la wera na comme c'est logo parce que logo est commis ba komba ba sangebele to ba komba ba tebele na kata logo mo c'est le roi de la forêt alors tous a besoin de respect mutuel nous on demande pas trop on demande le respect il y a qui bon moto il y a le roi de la forêt oyo andimaki peut-être se sacrifier pour bino bozala o bozali. On parle aujourd'hui de la musique, tout le monde a que bavien na biso balombo maka qui a dit basali banzela pe bato msu balandi et puis na sima ya ranson on comprend que azaki ne loko poto za na power te ata osali et puis tout le monde te ba benga baza ba leader. Donc mutu mususu poza obonga nzamba ko orienter mutu pour orienter yo obonga na sima na ye. Et loko zo boma lelo ezakaka reconnaissance. Même nzamba za na poza to reconnaître chaque jour. Yango komona mbule beti na même lupango ndako muso ezindi bato muso bakufite. Cela veut dire ye ayebi pourquoi sali théâtre wana. Voilà, merci beaucoup à toi. Solo papa Mabé, tomoni c'est sûr qu'il est tout le belamambo ozo le kan sur internet. Voilà. Weranson paraît-il que Weranson a publié qui le moment sur page Instagram et sur Facebook na page nae. Mais bato bazaki surpris, il y a un monde que Weranson a causé la produit le 24 juin na Kimbatseke avec le pêcheur, mais après tu comme on a le même publication et que Longwa, Weranson avec ça soutien à Firigola. Mais tout le monde est là, Werabimi Papa Mabé. Est-ce qu'on peut aussi citer le nom de Weranson dans Marambo Union ce temps qui est pas Papa Mabé, Bengi même bando qui tout le monde bande qu'on a besoin de nos confrères nabiso, journaliste, monsieur Nenge Baleki, le rôle la Ken Piana, habillé ferré. Ferré nani weraza ndoki ya ferré lisolo ya papa Mabé batutu abimisi wera Mabé Odile Manzaka na ebité tango otala image ya Ken Piana ndenga zolo bana Weranson bongo ozolo bana eza frappe azwaki atala mutu ba mese bombe na kimokolo yo mota lo bana ralenti est-ce que na lo bon ata so bakate lo le moto to yebi mais au moins tika lo bana ralenti bombe chameli kucha kimokolo c'est la deuxième fois yango na lo domoni ken yango pela na lo ba fali sale fo ba no futa ba journaliste po ba yo changer ba département zo ba na te do baza mbilinga par-ci par là pour ni temps sous salaire bazorati so baza na bata fali asale fo futa ba en tout cas baza pena baza sur place te tala bato bomba bazara même pas comme na confiance ya conscience na bango. Mutu aza na confiance na conscience. Na aja ken bako mese bombe ya mukolo. Oyo kita lela bi ezaki bombe. Oh. Kasi kuti tipo ya za bidel yem da koma bakombo na nini na foyer. Aki okoma koma mutu na kotite kubali yaki. Yango retour no mona na media. Bon yo monta lo ba tia na courant. On est moi popé ba pile ozota te. Ken lo bene ngwana ata ba katelo le moteto yebi. Ken ça fort oluka mambo kenela protocole tika mambo kota wana yo fa sola ka fali ngane naza bonaka na sola wera so na soli wera na ko solerité na ko soli Fabregas. Merci beaucoup pour la dédicace il y a dimanche na Isaac Maï droit au cœur maestro. Merci pour la considération donc bango tout batunanga ngana za mutu monte je soutiens ba mission pour bango pe na parcours nanga ba contribuer ki Bill Clinton et les autres héritiers Guti Watanabe il a contribué na dollar batu musu ba contribuer à conseil. Voilà, donc c'est vraiment la famille au roi de Fra Pesanga et j'ai vraiment beaucoup de respect pour Nabango. Mon major Jérémy Ngolo déjà Zolanda Bisso, mon major Jérémy Ngolo Zolanda Bisso, il y a pas de homophobo de retour, il y a pas de homophobo. Boni Basango Tony Léo passeport diplomatique en dollars et pourquoi Eloa Zemo Pata Sebato Peso Basalam, voilà, Chilan Voulouz et la. Mais tant qu'à Ouera lobby, tout le monde a actualité échangée. Et puis bilo Ouera tant que le bara a phénomène. Tout va toucher ferré. Voilà. Mais tout le monde même coutou on connaît la cause c'est oiseau bêta na masina. Mais RIA oui, on a concert. Vous évitez que non le 24 juin on connaît bisopé Didier Lacoste bêta na stade municipal. Ah bon. Yoza ozo porter soutien. Non, je porte soutien à Batutu. Ngana département à maison mère. Il y a le roi de la forêt. Donc bah département na bango to soutien. Mais ce n'est pas forcément aussi. Et puis, on a appelé ça une invitation à Bengi Bisso dans considération. Dans la TV, tu as considéré Odile Manzaka. Quand matin, pour un héritier, la stade des martyrs, héritier, c'est mon frère. Parce que nous avons considéré que Akoya, sauf Benginga,
place musique eza déjà nga mona za na kombo na nga musique na linga musique ne na loba baleka nga na kuti na mibali na bilamba te na libanga te donc ne naza be matière basela masanga na bakuti nga ezwanga te matière ka ya libanga na bilamba nde ya kosimba Odile Manzaka so bapesi biso bena invitation na considération place invitation kokoya Odile Manzaka changer un peu le langage ou a changer le langage soutien fait rigolo to bande ko zela depuis kala mais Weranson ayi ko senga mukolo o bandozela eloko moko boye eya r oyo zolinga eza première r oyo kosala makambo mingi ezaka esiprena bato yango nde ezaka fort le roi de la forêt aza aposa kutu teke asa vidéo mpona mamba fere non parce que naloba eloko ojour Guy toujours to perda Guy Gola nalobi bato babanda ko s'attendre que Wera za na matanga nga po Odile Manzaka za na Wera mukolo okende ta musu matanga ya Guy jour musunga pe na kufela za na tenter na omona mabe est-ce que to kende bien siko na temps normal le roi de la forêt aza vieux to papa ya batutu donc ezala coste ezala nani Kabose Boulembi, donc Ezalaye, Ezala, tout le monde, les Adjani, les volontaires, t'as des montres qui les jetés, ça lui a passé tout le temps dans tes fonds, des pliques pour moi 5 ans déjà, donc félicitations à toi. Bango Tsu, le roi de la forêt, apportera soutien à Bango Nyonso. Akoya nango kobimisango boye mbala moko te abimisi kaka musicien mon côté toza na orchestre o lelo nga na beta liso na tuna d'où vient un Patrick Beckham na musique place ba Gibson na ba Soleil ba yembaka place biso to tala ba Gibson na ba Soleil est-ce que to yeba un jour que toza na ba Patrick Beckham que toza na ba Vibrator toza na ba Materazzi non c'est grâce à Wenge lelo omona ke so ba kermesse bandi tala ba banderole omona mingi ya bakoko Wenge na bato yo ba na Wenge na bakoko Wenge babenge papa cela veut dire babenga papa mabe pa ken alobi ke Wera zo bomma ba yango na lobi ken ya osala kutu bongo te déjà yeso ayo lo ba makamba faire seka linga falite po ne bango mo bacha fali na Wera ba na faire ba yo kana te c'est que faut botika ngo ezala ka bongo donc soki botie siko ya la coste na Wera wana seke bolingi te biso pe to sepende bosali faire propagande wana déjà c'est une manière de promotion aussi voilà donc c'est la promotion azuli en bon côté et ça lié bien mais na retour siko pona nini tete on fallait ça la mamnaye boye bisaka boye bino bokenda ko reprocher te déjà obenga Wera papa ba circle base le mot qui est très grave c'est Ndoki a ferré. Moi je peux accepter. Moi je peux accepter parce que moi je peux accepter parce que au moment na ken piana aza maman na mouré et la musique ya ferré et puis mikolo to ko benge Gaulois de ye mikolo ko mi Gaulois de bati ko kosa makam na sima ba komba ba musicien musu musique bango balinga kezaka ya Wenge Weranson na eloko bangisa Wera te asali vidéo wana po indusa o elinga ko beta et comment on a ndenge mo ya bien te na signe respect et puis il y a considération o azana ouvert ba fanatique na ye et puis ba fanatique o ya bande ko na biso tout ba obeta concert na yango moni ki sengaki asali nini asali vidéo mais ça te que pona soki pression to ko banga Wera déjà 600 mamtu batu ba bangelaka tu comprends donc de ta muta sala intervention rapide d'intervention rapide de la musique c'est que ceux qui va le plus quoi intervention on peut se rappeler Bobby que bino ba Weransonic na ba Weranson Bobby que ferré il faut le reconnaître que à salara clip na a to la vérité à salara clip na a chaka moto akokana na Wera benga ve jaloux kotana beta mabe a senga pardon te mais to moniton Wera sali vidéo ya ferré gola Wera sali en mouvement sengi na ba Wenge men déjà Wera ta ko sa vidéo te si Odile Manzaka moi je représente les rois de la forêt oui je sais donc c'est mon logo si moi je passe à la télé moi j'entends mon émission moi c'est le tiré moi je n'a passé pendant les cas ça veut dire que Wera ko sa bras de fer na ferité pardon c'est précisément pardon yango na lobi toze yoka te écoute ezana pardon chacun portera sa propre charge tozo zela te ke muta loba pona Wera ngana zabo pona Wera toli discours wana te yo moko koyeba nini osalaki na nini osala nini ezozanga ça veut dire so yebi place outi te okoyeba pe place okende te moi si je suis Odile Manzaka aujourd'hui parce que 2004 nazaki d'annoncer makam na mboka nasi edaka batu nazaka na milliers na saka banzonzing et tout 2011 na beta carton mission ti le tikala naza na bonne relation na ebela ba artiste comédien na ba musicien yango mona somo talinga ya omeka sala kwa sala nanga guerre obunda no Odile Manzaka te
Au comprend peut-être que Batouba au bimayo mo comme benga j'ai baby. Mais tous en posant maman, tu sais que combien il fallait roi de la forêt. Ouais, raza en posant te galo ba pona vie. Tu oublies maman te mutale là na komba ouais raté. Ouais rasa les vidéos pose à la tête que pauvre vieux à salaki. Ouais oui. Concert mourir aux Aïsapé concert c'est en fait ouais ils a poisson et tout. Mais le mal est que na ndenge ngo kendila par rapport à image tant que papa asani tout monde a peut fallait nga beta kofi pas beta na libanda et dérangeant bango te mais ce que c'est un bon wenge o ya na ben jirte il faut comprendre que la musique maman les alara musique dépend na papa tout monde ati musique est la raté mais bakisa maka et puis qui s'était sauf faire beta le 24 bato musu ba beta te pour faire beta alara te moko moko te to matia drapeau congolais bato batelemi to bisa bango ke loka ba obana ndako batelemi te mo to kitsa drapeau ezate est-ce que le drapeau qui t'a chaque jour biso peut uzananda ko to bise le drapeau kiti écoute ka bato baza libanda o batemi place drapeau ekita est-ce que to okende bien OK bien et lui ko lo batte que date le 24 mtasala en vérité oui faire a dit que beta concert le 24 mais ça mutu musu peta boya contrat mo yeli le même date pour faire beta est-ce que ouais dépend de faire rigola non faire aussi dépend pas de Weranson. Il a l'ongwa déjà que nous sommes emmenés à un département jet set. Donc on a besoin de faire il y a pas match de nakati. Oh faire olinga sala et ça peut que Weram doti na faire que sala non. Oh peut biso to ngato sana wenge et ça pona bagane pena biso. So Wera faut passer mon contrat. So ça y pena concert. To ngato longola ngota. Oh, toi tu penses que biso to faut être bête concert de ceux qui faut to bête les 14 les 24 concerts. To bête te po date mo eza. Mais to bête ba concert na mboko na badati nyaso bongo te. Fallait abeta mkomona kofi ezalite est-ce que donc est bien c'est que tout le babanani ba esprit banani baba sans esprit so yé et comme il y a ben silte ya ben gir et puis na ndenge comme il y a ben gir na ben silte ce qui peut être na date na mkolo to ngato betango voilà faut pas retenir ouais c'est la vérité ya ngona lobi boy ya ngona oloba eza bras de fierté fali na kofi babeta mkolo te donc bangwana ba yebi ne ba finga ba tuté. Donc bino bo misaka artiste mo bozana batuka o baza baza faiblesse pour na yo peut-être ya ngona lo bat net musique par rapport à grandeur à Weranson il y a pas de grandeur ya Weranson batu ba ninga ba yeba grandeur à Weranson exactement bino mo bo commissaire na grandeur wana tant bino mo boya botena ba propos na be mission na bino ya ba dodan lelo lobi lundi o lobelo mususu mardi lobelo mususu est-ce que bino bo comprendre Werazana non. Mais pourquoi bino bolinga ka wera comprendre bino bolingo comprendre que oh wera sale pas bino et ça difficile pour nous comprendre les lobbies de yaka to batan so ba comment va faire pour na na promoter parce que makambo na pe autant mususu je suis naza katité nga à l'époque na bande ko silika pour faire longo libanga na na checker le pete na 2011 na vana na studio de 20h à 6h du matin libanga na nga longo checker le pete et bimate mais lelo y a pas match wera na temps ça na faire bras de fierté et puis bango ba yeba ennemi na bango ezaka bango moko. Premier ennemi ya mutu za na fanatique na ye oya kokoyebisete ke ako sabote fanatique mo ya maye le fois là alo bagete na likambo to na ngomine le 24 toko banda na ben site bakambo to se focaliser kaka na le 24 parce que tant to ya na ben site na ba mikolo mususu ba osepela na ngote ne pense pas que tu touches Wera aujourd'hui ou toucher ka Wera te ou tu as touché tout une royaume ya wenge. Au toucher royaume mobimba ya wenge avantage des amis parce que ça ba fanatique oh balinga c'est pesa artiste nde basala ba itiraima wana ils a vraiment te bango moronde ba yeko sala ba biloko wana mais na temps normal même na classe na récréation tout monde a que logique et kotaka mais na récréation to ka na ba na première na deuxième te to da ba na tout ba bimi na récréation mais mona oh yaki na nguba ne azolia oh a question ma glace a question cela veut dire so écoute na récréation ordreza et bon na musique non. C'est que faut ça l'effort place au yozali otombo malisusu mena ben sintité parce que même nzamba za juste muto akabelo lipa so que zon c'est libanga nzamba ko l'action pena que yo na vie na yo ba pesa ko soli paté pas mutu to lo baté musique nyoso mona rata to lo balelo fali pour passer à plein stade ngali kana lo bango mais j'avais déploré pourquoi ba musicien ba yembagiti. À ça les plein c'est bon mais bateau bayembi attends bateau bayembi ezaki d'une manière ya ko lakisa lisusu ke to ta la peine mambo ekende mais place à défaut bolo ba défaut ezaki na mutu te oza pembe na ye wa ko ko lakise ke neni ba invité bayemba mais bateau basali yo zala na ban ozala na bango obozala na bango tout le temps bango bayembi te mais lelo ba voyager ba kebeta na masamba débat l'émission chanter c'est pas ça cela veut dire démarche nanga ezala ki bien. Quand ça stade mobimbo roton tonka na yo mokote
Mission pas aux ana délégation. Délégation pe ba oza mission na bango ayemba akobora pe mutu libanga. E ka yembite muko bo betel sus ba tiko sango na yo moko. Omonte ke tonda te. Dans totambola rabo to za rapena ba concert opesa ba musicien. To ya ka te ke po ba mona ngana finga te. Nga zalo dile manzaka finga ba te. Nga na yeba na finga te na yeba na ba disque na mabanga. Et puis na kashimane au moment opesa nga invitation na e concert no comprendre ke na zalaki. Mais na kenda na poto te. Lelo we ramta pesa nga valeur vajana nga na ba jet privé. Parce que na yele divagation te. Ayoka place ba publier nga taka mona nga na boîte te na kuti te lokote. Donc aza à l'aise autant mona nga partout alingi. Amona nga te mo sa musicien mo songolo. Eza donc ne bien et puis na beta ka musicien matolo te. So na matina podium batu ba mona o na salara. Donc na sala ngo pourquoi parce que musique na chronique ezelo au moins tambola nzela moko. Donc pour na respect nanga na place on azala. Na ko beta musicien matolo te. Na ya opesa mbongo pour na valoriser musala o azosala. Na encourager, na pese ba na amona pena ke musala ça ele ka université. Na ebiso pegi titan on comprendre tant moro tezobima. Ba tu ba comprendre belé ki bazana berreur. Le roi d'Afrique via ba petit tout. Mais ba tu ba mona ba featuring ezana ba comprendre. Et puis mon rote bato base la pena ba bomba ba mbongo pour que surtout ka pena mystique a fourno dit les manzaka pas ça pour ya tempête matunda déclarer pour nango maman Mukiri génie donc a déclarer pour nango et puis Robert Kinton de monter ma j'ai mon parti bien cause la paix et pourquoi pas mon vieux Guy Basket 1 million de continents ya motona lelo mabe ya Guy Basket balos wazo nyonso batikela nga Guy Basket et donc voilà au comment on a ebi que na mon rote oyo bato ba bongama ba olia biloko o ebela déjà et puis ba fit il y aura quand je parle de il y aura ba n'est pas wenge bazana featuring na ba koko be ba ko donc oya ko bozala bomo na bango wana libanda te na libanda na ba o ba kozala ba o ba ozana morote bomo na bango mais bien justice pour tout succès bien justice est-ce que oui raninga cette vidéo ya fait rigoler est-ce qu'on ça la paix à la coste pour la coste tant ba comme ça que moi na liboso na nini na kikuchi banani ba tsilika. Eza mon département na iti chacun sa meni papa a combien mutande ngwana publicité ba vidéo te simbite wana wera te wera so asali o ya faire c'est parce que ya ko côte et ninga côte et loko mo o ya za ngo besoin te pour alaxa un beau papa wazali muto muta munene ka ko sa bras de fer na monsieur congolais te wera tanga obeta na ba obeta ba Michael Jackson na succès ba faire ba tutu ba la course ba monsieur wera bongo te siko ero penande to vandi bodi le manzaka en succès bo wera ko ya lo bata pona odile te. Bon, makamune tu as fait na département de tête et comme na biso ndenge nini. Alors pour la qui sabatu ke o bakanisa rato balinga bakanteza bongote. Allez ka sali vidéo. Vidéo wana tanga lobi le 24. La cause c'est pas faire partir kana kati. Quand on parle de faire rigoler, on parle de tous les wenge. Faire rigoler représente qui? C'est l'ensemble de wenge, n'est-ce pas? C'est l'ensemble de maisons mères. Il a namoni invité na Fabrice Maestro. Natani Maestro ate. J'ai cité des pliques non. Est-ce que bango tout bazana ba na relation bien? Mais pourquoi moi je passe na cité à bango tout? Parce que we rançon pas considérer bango. Ne te vendre net o kamambalo ba pona bango. Donc azana posa mambona te. Aleki te po bangi mutu. Eza na site moko te o muta osala et pas mutu o eza sika non esala matezati. Ko finga ko to biso to mesana parce que nous même si na bientôt na mabe ba lobelaka kombo ya wenge to linga mambo finga mais bo finga avec ndema puis botala liboso ni nezali parce que ko finga ko flash tu sais eloko bino bo préparaki tant musutango molai est-ce que donc est bien yango mona ba loba eloko nyonso soko ke ko funda mutu on va ba ko senga les épreuves tangibles est-ce que donc est bien bah c'est une preuve tangible pourquoi parce que bah okangaka mutu te poyo za plaignant mais ba preuve tangible ndé sengi ba moni ba erreur mutu ba sani bakangi alors bato ba préparaka eloko za lokola mutu amemi mona na sima mu Congo akosala erreur takata mai parce que lipute ko fungama mona koyi obengo secours panani déjà lelo na musique to tsaka vie na biso lokwa mutu aza na kate sobe ba vrai ba musicien faut ba fonctionner bon au moment moi je suis ici na ebake toi na wera et puis nzambaza na rotate que na komisa makambo mutu alinga sala et comme on dit pour ça on fait dépendre na mutu non les leçons mutaza ne sobe ozaka yo moko senga mu wapana osenga mu wapa mutu te cela veut dire mutu abongisaka eloko munene oyo ko sala pesengo oyo préparaki yango il faut mi comme aloko mutu azana kati ya esobe. Donc aux na posa te batu ba elo distraction parce que ba ko distraire peyo o monte ke na koti mutu distraction tango bango ba golo ba mona ke ni kuta lobby tika biso peto sani to ko ndoka ke na elibino campagne de déstabilisation bango ba ke ni kuta mtafali a lobby ndoka nde ke na ko sepela ka jamais stade affaire etonda c'est impossible
parce que na kati ya zo représenter le côté bato ba yoka passe ça ba odile manzaka parce que faire c'est wenge donc ngana pour ça ezala bien ponga pena samba mbalebele te pa bato na ba TV parce que dans le téléma ba moni ko to concert était tout wana ezo na mutu nanga est-ce que donc est bien maintenant on a vendre la paix mon côté parce que ça département naza mais entre temps naza besoin héritage à la bien Ferrez à la bien Fabrigaz Déplique et Robinho Mundibu tout le monde ba sa musique na bango eza honneur ya clan wenge yango montant makila na bango sotaka na zala la selle na vendre na benga tu na ba chombo la benga na ba chombo a te boité de 1200 si j'étais salé à passant 3 fois dédicacé Odi les Manzaka merci infiniment Bill Clinton 4 fois ou 5 fois dédicacé Odi les Manzaka merci beaucoup Yaya bon séjour na Paris Naya Nathalie Kalonji na Pesibino Bambo Tesika Bozali ainsi que maman Linda Énergie Linda Mondela monté ma papi Kakol mon chief maman na Mervedi Kana Shekina et Chilo ya mes chèques on te salue voilà on comprend dans un temps normal Vous êtes vraiment trop agressif dans Mambawera. Je pense que vous avez des douleur dans Mambote. Non, il n'y a pas de douleur. Ndeti biso bongande na zabo mote miko ba komanga na page te na yoka mabe. Au moment ba ndo komanga na page ba finga ba sanga bien. E monanga na bengo ya na démentir. Non, c'est que biso to lingane makile sauter. Au moment de makile sauter bon. Yango na ampleur mobimba stade affaire. So reza qui pété. Au moment de so talibé za na promotion. Mais au moment les rois de la forêt fait la vidéo, tala ce comme kindenge komi. Est-ce que c'est bien? Cela veut dire malheur musu se cause à peu bien à mutu. Les autres mutu ko bonga mbale belé kaka na mutu zo bongisa guerre naï. Mais mutu yo moni ko sa guerre naï. Na lo bango déjà na ressenti saka wera jamais na ba faire parce que baza to kitato mata. Faire atikala ko rekite wera na mkesra na été ni ya jan ni nani wera nda rekita bango pe ba tracer nzela baza o baza. Alors so balingi faire rigola concert eza samedi ari septembre on appelle so ba salam concert eza déjà samedi awa donc ba se préparer au moni biso to ngato beta to ke Londres mutu mo yeba été bato basutuka ki to ke Londres moni en plein et salaki parce que ça qui invité oui invitation mais ils aiment ba roi na roi ndefo bakutana moni ba benga les rois de la forêt et les rois de la forêt fait aussi un pas vers ba combattant pour na solana bango pour na uluka toujours maîtrise alikam oyo ya musique ezonga pe ezala au monaki nde ba solaki pour to ça na concert quand on na août wana voilà to ça na concert au kende wana mais je pense que la présence de Odile Manzaka sera vraiment très là c'est toi qui demandes ma présence. Non, ta présence mbalo vraiment cette fois-ci présence na yo eza vraiment parce que wani za concert moko na Londres mobima même bateau ba uta na Schengen. Est-ce que to boka Dr Pichu Musung? Ouais, Dr Pichu Musung je salue. Est-ce que to boka ya papier voulant notre cordon? Qui était CG Katakata. Même balo boké belé oui que concert wani za 4000 places c'est beaucoup hein. Mais naza nathan naza nelo concert la tête. Ça concert amené parce que on est mis à concert za salle. La salle mythique na Londres wana. Est-ce que Odile Manzaka bozo assurer bateau cette fois-ci wenge maison mère que nos grands complets. Magi bateau musu batikalaki. Oh bazongi na ba orchestre na bango to lobate. Mais cette fois-ci ba na besoin ba mona présence ya wenge maison mère parce que ça concert moko na salle mythique moko ya Londres bika à Londres wera ba fanatique. Ouais, wera za ba fanatique na Londres té partout mon entier parce que papa mayangani ya parfum zola déjà na peso ba salam TBC mettre à mon atro plique ngola papa na Bénédicte en direct de 9-3 et Pelé Vita donc depuis yo yebi mu fini kwa Jobour to peso ba salam en tout cas bato o balinga Odile Manzaka balinga ngana ka na on a voyage té ko dire ba bebisa mo yango na lobby tu parles bien ozongi sarabango peu en plus il faut que les losoto taliba fan o bazaka ya makila o rasangi ba fan te parce que toi tu parles de rason ton logo batu ba yebi yo monte que non ba ozala mais na moi je demande pas nazo sengelo te mais na yebi déjà que bato ba rose o ba ya concert à na Londres même ba uta ba Belgique ba uta ba Paris. Bon, on a besoin de présence. Bon, on avait parlé ça avec René Makondele. Donc, on a des appels, il y a Pichumbu aussi, il y a Peso Basalam, il y a Pichumbu Jabi. On a belé ba keke, ba kisinjora ba keke, ba china ba keke. Te bango no ba, nani, te ngana zanga yoka. Yango na lobby, on peut penser à toi. Ngana za boulangerie na olela pa inte. Donc tout le monde ne peut pas faire comme tout le monde. Donc mutna mutu a na calendrier na ye. To kota na calendrier ba na divagation te. Kisinjora na voyager te. Mukolo voyager faut ka quartier matin mais mikili. Aussi on doit hériter mtamima c'est moi qui a amené Kisinjora à Paris. Est-ce que toi connais bien? Ce héritier mais mon poteau c'est que ça dit les manzaka mtamimi au poteau. Voilà parce que moi je représente Wenge, je représente Tchatcho, c'est que na ke poteau te. Et alors anga ba miminga poteau pas soleil ici mbite.
héritier boyo cha makele te boko si basimsi no touche ndetiye basimsa pena bakombo na batutu wana bazana bango touche ça donc est bien et puis akoka pe ko gangela ngote parce que mutu akoza akoloba mbalebeleza odile manzaka ngana jusqu'à là yena azong selinge lote mais ngana côté déjà ba business class na ba jet privé c'est gana na ba nyongo amatano ba jet privé ndenga na matawana ta 5 fois pour aller to sona et puis derrière na gagner na la tie Périque tongo na comme ça moi si mabeka pa misa bilonga batebele avec lui mbona des fois ala ta Périque misa na elonga avec madilu yango moni bazana basomba ba licence makamba ba na bilongi yo mote moi sababe auta cha make up bimisa elonga avec Jean Gouba asomba licence bongo talate asomba licence basomba licence bongo elonga yaki nango ezaye asa elongi neza bongo ata yo moko komi bongo ndenge osombi licence basombaka ngana banga kuna benga veje kubalo yaya mendeni mosa babia na moni aleki pa sango ala tabilamba baba sio ata babukare sango sango ata bukare ba ki pe vérité abi ke ba weranson batutune balekana wana yi bango ntu babengaka ya benga ne bango te abi le seul muto ya benga na émission za ka kofi kasi nzembo fere mtekanga kieti aki fwanene yoka bo so yoka bo wana kasi ba ezali banga te nzembo wana go pesa mtukande ya mo eswaki ngai bipe na tala émission na tena za une église donc asa musu pona tala wana ba biso pesa bango tante déjà un bon journaliste na malonga bengi mo sababu ya émission ha ya pas kolobani mobala ku faire sans trophée il para za musicien bon te akolobani ya o benga pa ofinga ba yeso déjà zara moi ça musicien mais tala longi muta ya na plateau na longi mususu zo mona peke oza licence Jean Goubal asombe longi abato ayi nango ko yebisete ke keno tika ngo ya to solola zongi se longi nayo oko yebisete po yemo pe wana somba bilongi yemo sango na bino na obolobi wana sango soki nani wana muta matolo tala mutu mba bato ba reconnaître msane ba pese ba fute mbongo ya ebinete ke zala bongo akansi bato tu ba no passer par choc faut ba les émissions te oza bato ba passer par choc courrier ba leki ofele na bato ba passer ba par choc te ba leka po ba transmettre message baza ndeti ba le roi de la forêt aza passer pese par choc donc nangwa donc bato ba opesa par choc ezaka oyo yebi ke faut opesa par choc po ba leka mission ofele oh nga benga veja ko oh menene moi so na sombela mikate adalipa za mikata tana kata lipa njoka ela ngai na monene longi na pasanga le bon récupérer lenga ko ozo ba tala mutata monene longi amutu. Merci beaucoup Odile Manzaka ma dédicace na ba la wenge na ba conscience na bango batambola na ba du Sud Afrique du Sud partout ba la wenge en tout cas batutu balinga Odile Manzaka de partout na linga bino pe minde bolinganga ya eu Clinton bambote na yo. Merci infiniment à tout le monde. Je suis là pour ça. Et je suis là pour ça. Kalaming était à Tozong en Afrique du Sud, dans Lobaki. Donc, le président Pichumbongo, Alex Ntima a tombé d'ici à la Koya Bambama, Alex Ntima, mon pote. Et pourquoi pas président Bilankolo, j'étais salé à passant, Moutukato comme dans niveau Nina Rosela Kaka. Dans Marguerite Fabrice qui t'envoie, parking à Badjoga, Lobazo Bandanano, mais là aussi la tête, il a raté. Et pourquoi pas Emile Waba, coaching à Mapandou, que j'étais salé à passant, président Sami, président Basexis transparent, Bamoteno Yangwana. Et pourquoi pas Lumière des KV, mon pote, mon ami, je te salue déjà. Et papa Alain Milungu, au commissariat Bassango, et pas Dr Gingombe, Nafri d'ici de Bambotenayo, et à Pablo Escobar Kabila, je te salue. Et pourquoi pas Soas de guerre, la patronne, Soas de guerre, Yanga Yakati, Ndeko, Yamolingo, Basalam Nayo. Merci infiniment. Tanti Judith Kaloubi, Lekiamoto, et endroit Judith Kaloubi, maman, tata Monsa Bana, maman Bana, Yaya Bana. Merci infiniment pour tout. Ma petite sœur chérie, cœur de Yaoudi, les Manzaka. Et pourquoi pas Rébian Matingu, mon loulou. Voilà. C'était la Odile Manzaka, moi Sinzambé CPI, vraiment de la part de Weranson, Wenge Mesomer. Je pense qu'on a partagé le plaisir ensemble avec elle pour communiquer, informer par rapport à cette actualité sur le toit. Vraiment, je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Et merci. Pourquoi pas Yadier donné Imami Isingwengwen. On te salue, Yadier donné Imami Isingwengwen. Ça va le Congo. Et yeso mona maman ya Roger Niwakiangana. Tu peux se mboter depuis Paris ya Roger Niwakiangana. Et pourquoi pas à mon ya chéri, il s'appelle Yapa Chupanda, ainsi qu'à colonel Kiki Ramanikota, Satan provoque Jésus, ainsi qu'à colonel Mal à l'aise Lomea. Je te salue, mon major Jérémy Ngolo, Basalam Nayo. Merci infiniment. Coco Mutombo, je te salue vraiment en passant. Madera
Omo. Il y a deux coups de pouti de l'eau. Donc, Moutako toucha ça te madera Omo. Toroya Kalamingité, donc, Naïbi Kena Ozala. Donc, Ozala, en tout cas, on a cassé nos programmes sous gestionné de la partie. Donc, voilà, mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 85 85 2 fois 351. Plus 243 89 85 85 2 fois 351. Pour ne pas oublier, Papi Chokasunga, Koussi Prem Papa Natacha, on te salue. Et merci beaucoup à toi, à tout le monde. Balinga CP Amboka. Et voilà, donc, président Pichumbongo déjà. Donc, il y a tout le monde qui est déjà au Balinga Odi les Manzaka. Merci infiniment pour tout. Merci aussi à toi, mon frère chéri. Donc, voilà. Kade Tekasala, il y a Bibi Shogatera, Patou Kapanga, la valeur Suzy Koutiki. Batutu bolinga rapide ken piana la ta patron na elastique ya akenda ba shayar ba sepela po ba ken ngona ko ta kop na bango ba shayar ba lo kumona yepa wela mama ngam na kangaki oyo mama ngam na kangaki oyo mama ngam na kangaki oyo sikonenga kenda bonga koma bidel kuna yemta kuma ba kombo te donc sikoyo ba ni ataki nkuba et puis ba chauffa ke pe par choc po kuna PGT ya moni drink wana eno na media mo te mtalo ba lo kwa na ralenti. Merci beaucoup à toi, Sarif Mbala. Merci à l'équipe technique. Qui a tué l'ongolo, bourrette et oumel na chantier. Aïe, loka kolobate comment? Bye. Ya papi Mbala motonga moté ma berningo isaba salam na voilà. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai Atuni, Dalalo Bansa Mutema, Toko Koma Place aux Andenge Nini, yeah! Tolonga, Kolonga Place Lazare, Diomo la presse, to passo la zela, Dalangai, Muninga, Mama Moukie, Menafanika Awana, 20 sur 20. Olingi Oliambisi, ba fruit, Natalo Moke, Kimambangu welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.